Nabo sanité. Karine Mokonzi la baronne. En direct à Koumna. À suivre, ouais. Pour ça, je crois 15 jours à Ozongana. Et moni, ngai so nazabo eza patience mobo nazana on pas président Caleb. Msusu na kozana na sinarité. Mais ce qui lelo président Caleb a lobby mabe nanga non excusez-moi, ce qui lelo ngana lobby mabe ya président Caleb. Et koza retour nango erosa nga mabe. Pona Voilà. Voilà. Chinabiso maman Rosette. Maman Rosette, la fleur d'amour. Maman Rosette, la fleur, maman Rosette. Je t'aime. I love you. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Congo température. Congo température. Congo température. Biso nyonso ba fa nyonso ba sepenana yo de to s'abonner toujours na Congo température. Congo température. Congo température. Congo température. Ah? Merci. Congo température, voilà, merci. 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 Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Voilà, bana poto bana monde entier. Merci parce que vous êtes tellement ébélé bota la biso à travers le monde entier sur Congo Température. Un gros merci à Madame Rosette Mpala, la fleur d'Hambourg. Merci à Pico Kedika Songo. Merci au président Rifem Malanda, l'homme des événements. Merci à Maître Siza Soukama, puissance ami Kili. Donc, tout Bazarnabiso, Maréchal Souvé, Igor Mitou. Voilà l'artiste Kyodo du groupe Sinar Keyo. Artiste, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Mtunanga Mugoboy. Bonne santé. Ouais, Pepe le Talagandi Ngumona. Toujours na Sinar que fidélité et puis na RTG. Oui, toujours fidèle, toujours Nios, on a RTG, a déjà na RTG à 10 ans. Na Sinar déjà on a 17 ans. Vous avez vraiment une expérience. Expérience ya ozala na batu ko kangama na batu. Expérience ezala nanu ya. Tozana nanu. Voilà, avant de côté Marma Sinar, tous au moment où il y a RTGA, aux réalisateur principal de l'émission Gare Centrale Karine Mokonzi. Bana ba suspendant ngo na ba ozu chroniqueuse musote. Pardon Jérémy, maman to beta masolo na tete. Oh beta et mam nanga privé wana mamba RTGA pardon. Nana poso ko tangote. Donc singa par de bank singa yi. Te nana poso beta mamba na te ouais nana poso beta ngote. Pour il y a une normalité kaka. Normalité ouais par rapport à l'actualité, toi on a actualité à art nanga musala na sala ra izaku mamba RTGA te o tozolo belasiko. Voilà, je pense que les fanatiques comprennent que aux gens ont besoin de solo ils ont droit na yo, le plus légitime, donc c'est pas un problème. Alors par rapport à la carrière na yo, à votre tour dans Sinar, yo moro au préparer ça non ni. Si on a préparé na ça ni. Si on a préparé na ça ni, ngana na préparé na lobango déjà il faut na obligé na kende poto na ça la réalisation. Na lingango makasi en plus art nanga pe faut suna na matisango sou makasi ouais musana sala et parmi ba misalo na banda ko loba na vie faut na sala eza na ndo loba na vie nanga il faut na za cameraman et lo liboso na banda ko filmer et après eza loko na banda loba montage ko loba te en plus na ndo loba so na sala il faut na sa réalisation obligé yango na pe na salaka siko musala na biso awa na kini eza penza makasi penza te itoza obligé to kota ba centre na biso mais ba centre o ba formation na biso ezara limité en tout cas ba limbisa ba continuer so atam suna lo mabe mais libanda na ngonde o libanda ezara na moi valeur makasi par rapport à ya awa yango na esenga ke surtout voyager il faut to améliorer musala na biso et après ouais. Donc en dehors des artistes, on aura plus technique, il faut perfectionner au kolisa musana yo. Nalingango makasi nalingango. On peut ça lango très bien. Ouais, yango na sala ngo ba montage, ndeti ba montage na Sinak na bandi o monter aneni. Na bandi o monter na 2005.
depuis 2005 bathéâtre na biso nyonso ngati lelo ngam na montango nyonso eza eloko moko te kosa en dehors ngai o batala na basinar ke pro wana ba YouTube na nyonso YouTube ngai nde mna administrateur nango ya chaîne na biso ya YouTube ana ngam na uploada ba biloko nyonso nini boye nyonso ngam na sala ngo. En tout cas, pour ça, courage et puis félicitations. Mais par rapport à l'évolution à travers Nabino, le président Caleb toujours à l'étranger, remise à trophée, voyage par-ci par-là. Est-ce que vous avez s'est retrouvé dans l'absence? Non, Sinak déjà sur le monde déjà ce tous a bouillé, ce tous a déjà grâce à Sinak tout s'est retrouvé. Mouto yuebike ceux qui ont s'est retrouvé, te bis au foot à palais. Déjà au foot la palais de exemple beau excuser na palais de na bandal. Déjà ceux qui déjà au foot ango déjà aux na possibilité zate au foot ango te comme ça palais courant mai ba nini ba formation pour nga ya pa wana pe na sala ba formation mususu à part musala ndé na sala ba formation kana misala na biso ndé zalaka ouais. Donc quelque part ouais, tout se retrouver tout to ko loba ezana tam suso inga lobelo mo bwendenge président osalaka ba kwenda vutuka non absence na ye eza que président va voyager to sala pièce nyonso mbala moko to tournaka nyonso so eza ba tableau na ye to tourna ngonde te ya boy to na ba nzonzingi to sa swe 4 nzonzingi obimba mais président so ba batali ba mo na ngazali asala ki déjà ba tableau na ye nyonso et après à voyager. Ouais. Donc vous travaillez comme professionnel. Oui, tu travailles à Bongo. Le près à cause de la été. Mais étant que ça sinar que tu peux évoluer. Donc comment des structures. Oui, ça bon. Pour le moment déjà tu comme bâtard mobo tu comme à osala souté. OK, te bat ba comprendre quand ngam na lobby. Bo comprendre que Caleb à osala souté mais sinar que évoluer nango. Tozala toujours évoluer normal. Ah ok, je peux comprendre. C'est qu'à postuler à côté de la politique. Et marambwana na yebi nanga te Jérémy. Nga na lobby nanga kaka. Des atamoro boye presa au salaire souté. Donc c'est que maramba gaïa réseau ya. Ouais, maramba gaïa réseau. Ceux qui déjà nga na lobabo. C'est que ça déjà maramba gaïa réseau là na. Actuellement une arrête groupe on a posté. Obi actuellement ça na fonctionne dans mouvement. Sinon dans la fonction un exemple na goza fonction nga déjà na que junior za cordon naza déjà mbula mpoko mnene naza déjà mbula mpoko ceux qui na batu na kadraka na groupe na nini mamba technique nyonso za grâce na ngai alors ba fanatique ba moni biso donc bazana esengo parce que bino bona ba fanatique belé à travers le monde. Il faut rappeler que Sinar eza groupe za na Congo et même en Afrique batala rabino partout ouais ils partout ndeti na oloba ba fan na nyonso excusenga na olobango déjà les 15 septembre naza déjà en Afrique du Sud. Après Afrique du Sud là na zonga na beti tour Dubaï après Dubaï ndé makambo bandi donc pour ça Caleb mo fongoli nzela bino siko bona na estimation eza bongo te eza bongo soki de abwana mutu mo za lumière faut to profiter na lumière ana ouais ya ngona biso lelo to profiter kaka na lumière à président abiso. Alors par rapport à groupe privé au tout le monde na ba terrain ba groupe sans souci ba groupe Lombe ba Sinark ba List Boy na ba groupe musozanga ba combo tout ça tout le monde a bino bactéries à président Caleb vraiment stabilité na bino za pena visible à l'œil nu. Et ça c'est écrit na bino za non. Mais ça lo mo bona comme lo bango za pas président ebisaki za no calme za système moto komi nango kanga motema tozala. Vous comprenez kanga motema tozala. So za no na so kangi no motema to kei na ka yo mo biso za emoni ngai so na za bo za patience mo bo na za na pas président Caleb. En plus naza reconnaissant ceux qui naza bo za grâce na ina lo bango lelo tam susu na ko za na sinarité. Mais ceux qui lelo président Caleb a lobby mabe nanga non excusez-moi ce qui lelo nga na lobby mabe ya président Caleb et koza retour nango erosa nga mabe pona nini ce lelo na zabweza à travers na ye vous comprenez o excusez-moi pardon o moninga o bingelo nga na sala na chiki na ngai nga za diplôme na mécanique mais lelo so na se retrouver boy ce qui lelo na koti na baba ni na ba réalisation ba montage boza grâce na ye coaching na ye ouais coaching na ye ceux qui naza boza coaching na ye yango moni toujours fidèle naza reconnaissant avec wana mabe ko zanga na ngoti na mwana ako gazenga ko sa nini ouais na yebi keza papa et non normal ouais na va na ndaku na ye aza obligé gangela ngai ouais donc yem ta rendre utile na société ouais eza bongo na ko bossa na ngote na lobango nyonso
na lobango air nyonso nga so naza boza grâce na ye nga lelo nakozana na sinacte o comprendre nakozana na sinacte mais eza ku te ke na ko lobake na ke sala groupe non ça groupe te lobake eza ba temps o tamsu wa misalo nga na olinga na sala e simba lisute mais na vanda na nga nanu mais eza ku te ko yoka ke na groupe kingani na ke na nini boye non Ogosa groupe te parce que vous êtes incapable, vous avez la compétence te donner. Incapable te za mutu nyonso te sanga maza leader. Et tangama na mutu nyonso te sala groupe ngai ambition na ngezaka musala o nga na ebisi yoke. Okoma na ba agence na yo. Na koma ba blo na nga nyonso. En plus ngai moko déjà ko mona ngabo na nini na nga montage, na démarque na ngai, na ba nini ba DSLR na ngai matériel na yo. Oui, na matériel na privé. Non, il y a RTGAD. Et ça ngamo privé. D'ailleurs ngamo privé. Ouais, naza pressé te ya kolongwa na ke sala groupe mobwe non, naza na pressé na otenga ba ambition na ngeza msusu. Maître Sizasuka, ma puissance amie Kili, merci pour le soutien. Serge Lukoki, le seul et l'unique véritable mannequin d'Orléans. Tala Florent Massamba que de you, donc l'artiste que vous aimez beaucoup. Sarah Tisserand, merci pour l'assistance. Donc voilà, toi continue nayo. Alors, évolution, Sarah Tisserand, voilà. Alors, évolution à travail, n'est beaucoup mieux le monde anniversaire, bah comédienne, n'est comme le rôle en eti. Faites à minene, n'est pas kalageno, faites à comédien, faut savoir ils arrêtent à terrasse. Mais le tout le monde aura dit Sarah Masiala anniversaire naé un an de plus na vie naé mais à louer parcelle moko très kitoko bien piscine à 4 dans moko VIP bino ba komene bo mozo bambongo ndenge nini webi na webi selo mobo moni musala na biso o ya liboso na les musala mobo baloba ke eza mbongo te on comprendre. Il faut yonde siko yo lokola oyebi ke ezana mbongo te il faut yeba ndenga osalela oyebi ke nazuma un plus mobo na ko créer activité mobo pour sauver nga yanga no moni biso boye toza boye ce qui lelo az louer place oyo eza bien et pesi biso valeur eza bien na quartier GB ouais eza bien lelo peta mususu le 29 juin bo mon appel anniversaire nga mena habiter le 29 juin sur nos ala. Oh, anniversaire na yo le jour de comme le concurrence bino concurrence après Dinana Sarah Kyodo non ezaka ba anniversaire te ezaka ba anniversaire déjà là to ya ça omoni mutasali tolanda omoni mutalanda ka le loro mo ya bien Dinana ça le loro mo bien Sarah Palandia ça le loro bien le lotam sous junior le lotam sous la rock tam sous Lewis tam sous Julien tam sous Dingi ouais tout ça belé ouais baza belé ba fie belé na groupe na bino ba reprocher bon loro moko ba fête na bango c'est bien mais bazo ba laté pourquoi. Non, on est en bon privé. On est privé na bango. Est-ce que c'est aussi vrai que Ndinga Bazarawana, permettez-moi de citer Bakombo, Sarah Masiala, Belinda, Dinana et les autres, il paraît que Bazana moi conflit interne, il paraît président Kaleb Bazolo comme moi si mon rabat la parmi bango. Est-ce que un groupe de moi aussi bon ici de ceux qui Moni pro mes abo Jérémy. Bino vous comprenez. Moni sinag ndezana. Eza koute ke lokola président tamsusu abalaka na groupe o tamsusu oya boya ba na groupe non eza même pas Sarah nanu bo excusez ngai Sarah azana nu ce boye bien ngote Sarah zande kwa président Caleb Sarah Masiala ouais so tunia oyebi so azana ndeko na ye nani Belinda nunu kukoloba te Dinana kukoloba te nana ni susolobi nsuka ba wana bolongola na bino lala no pongi lala no pongi. Ouais, là no pena. J'ai mon na 4 wana zati. Wana no ka batu baloba kaka. Ya no ka batu baloba na bango kaka. Eza mutu nyosa loba nika. Oyo tamsutu ndeto mone boy. Babima na ye. Oyo babima boy. Eza no ka ba soupçon ka nde batu baloba. Mais yo comme munene kitoko bakisami c'est vrai eza parce que tu te retrouves eza normal. Mais est-ce que on continue kana rôle no na ka ya kizengi? Jérémy, ngam na voyage nyonso na kinda na bateni na nga nyonso na kotika pantalon na nga te nyonso na kosa na kenda kutu Luanda bakabela nga plante mobo ya kabelo bakabela nga na lata kaka na lata ngobo batu baloba non il faut ka plante na nga na ya kala partout na kinda na zanga ba biloko na nga te bato bamoni ke wana leki trop chic trop faut zonga ka ya kala faut ka ya kala wana plante na nga na linga ngo mingi ngayo moni nga ndaku na nga na loba ngo boko yiba nga matériel na nga boyibi nga nyonso botikela kaka pantalon na ngai plante na ngai na kilote wana omone lamba boko zona bino po ba lamba na lata atamsu ya ba joueur moi pib nde sala kaka moi ba vina biso nde sala mais kabiloko misato na plante
pantalon na kande ekweya kana. Oh c'est bon. Oko pimela nga nyonso metiki na ba biloko wana nyonso. Yango nde makambo. Yango wana nde makambo. Wana siko eza kingai nde kiodo nde yango wana. Oh eza Florian. Otika rôle wana te. Te nakotika ngute. Sobanga ba concurrent ba nouvelle génération ba. Eza na ba concurrent te. Eza na ka ba concurrent. Eza ke eza rôle mo boye o esala ngai. Nako changer na rôle ndeti banzonzi mikolo to sala na o jouer na rôle mususu. Mais nakotika lelo ta mususu oyebingeza ki kiodo te. Oyebanga pona lingaka maboko pona sala boye eza pona yango nakotika ngote. Ouais. Kitoko makasi donc merci pour l'interview d'inviter Batou Bayokio, Bamono Mwakala parce que ça rappelle trop na travail. Vous avez mis une RTG donc pour nous c'est un peu difficile. Tu rien à parler pour la télé-réalité dans les jours à venir mais tu es quand même Batou Bayokio bako retenir ni par rapport à théâtre concurrent nous aranani. Te concurrent na ngazala na ete. Ata pulu la concurrent. Te wana masala ngaza concurrent na ngate. Aka collègue ezande mo na mayonnaise et ande mo na bouilli ya bouilli. Ah, ya bouilli. Ya bouilli ezalo ko pululu na misusu pardon na bosani mo bakombo wa. Toza na biso ka famille. Eza na ka rôle, eza na ka tozala bongo te quand même. Toko boma na pona rôle. Wana te toko sa nini boyete non, eza na normal. Tangele biso 3 meilleurs groupes ya Congo selon yo na ndenge théâtre o tala mana mboka pe na niveau libanda mboka. Tangelo nini? 3 meilleurs groupes ya Congo ya théâtre. 3 meilleurs groupes. O bazo dominer lelo. O bazo dominer. Na YouTube et puis na TV Kin. Na mona groupe na otanga te. Tanga ba groupe moniki non à part surtout dans les Sinark par exemple, moniki ba o tala mana Kin to na poto banani. Ba o ba tala mana Kin. Pe na poto na YouTube ndenge par rapport à Vité Sagi. Bon. Groupe na zela na ebiso non so lobi na YouTube eh oui. Na YouTube ezaka nzonzingi ezaka groupe te ezaba nzonzingi la plupart ba nini ezaka nzonzingi so lobi nde na télévision kuna mwana tanga te po bata poto batala nini na biso mingi te mais ça combien de pesa biso actualité par rapport à 3 meilleurs groupes à Kinshasa hein 3 meilleurs groupes à Kinshasa eza meilleur groupe eza pour na ngai groupe ba Melina o basali. Ah, et si va la vie. On est meilleur groupe pour ça la bien. T'es pour nangai. Après wana natangi kombo ya groupe ya Makuba Kuba. Groupe yo kana raté papa. Oh, mais wana zangai. Point de vue na yo. Ouais, wana zangai. Ya Makuba Kuba ne nani ne ya na simisé. Simisé. Il y a beaucoup de la suite à mon raté vraiment. Donc yo ignorer ba groupe sans souci. On nga na lobby on nga na monaka. Na ignore oh bango nyo wana ba groupe minene te. On nga na lobby on nga na monaka mingi. Yango na ba groupe wana. Voilà, pesa bana poto mbote to libéré. Bana poto nyonso na pesi bino mbote na linga bino mingi to lobby ane o eza ya biso ba fan nga nyonso ba lingaka ngai en tout cas ba o nyonso ba mona ki na loba mabe moko boye sir bango ba limbisa ngai toza toujours fidèle groupe Sinark toza toujours na opesa mbote ouais boulot zo continuer toujours ba o tout ba linga ngai ba o tout ba sepela na ngai page Facebook na ngezali Florian Masamba Kiodo bo s'abonner bo se connecter wana bo zwangai na ina pesa mbote na mon président bienvenue Tukeba na Caleb na pesa mbote sika zali na bo sanité Karine Mokonzi la baronne en direct à Kumna à suivre ouais pour ça année je crois 15 jours à zonga na Karine maintenant confirmé libanda ouais Karine ana poto ba fan tout ba sepela na ba fan tout ya poto o bo sepela na biso o bo sepela na Karine boyamba ye malamu to boye zala te ke o ba discussion zala non aza mwana na pese mbote sika zali Karine Mokonzi la baronne courage toujours nzamba lo la zala nao bato bele ba moni bo garçon ba ebite ke za yonde Kiodo beta biso no moi 6 on atanga na boka mabanga na ngai na pese mbote na Niran Bouri number 1 na Lille Niran Bouri nani number 1 na Lille. Niran Bouri number 1 na Lille. Nani sus? Maître 6 à Soukama. Maître 6 à Soukama. Ne pèse mbote. Na Pico Kiedi Kasso. Pico Kiedi. Na pèse mbote je t'aime. Moi mbali moi si. Mobali. Ah Soukaka bon je t'aime. Nani sus? Et voilà. Boss Nabiso Maman Rosette. Boss Nabiso Maman Rosette. Maman Rosette la fleur d'amour. Maman Rosette la fleur. Maman Rosette. Je t'aime. I love you. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était la queue de Massamba.
Tous années ensemble. Tous années wana. Tous en émission. Émission continue sur Ndeni. Oh, émission continue Ndeni. Voilà, je pense que c'est la mienne de l'émission, chers amis téléspectateurs. Donc, ça n'est fini. Merci à la Clint Alachou qui senda. Merci à Déborah Mopolo, Motema, Gilles Dadege Dimonekene. Merci également à mon vieux Patou Djungandeke, Motema ya Madame Wembi, Charlène. Donc, on a Pessi Binombote. Donc, on est ensemble. Merci. Donc, on est là. Check. Congo température à suivre. Bye. Congo température. Bye. Congo température. Congo température. Congo température. Biso nyonso bafani nyonso basepenana yo de to s'abonner toujours na Congo température. Congo température. Congo température. Congo température. Ah? Merci. Congo température, voilà, merci. 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 Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, Émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika